qu'on a fait récola lelo aza détenu na France qu'on a habité. Est-ce que Rio yoka qui apprenait qui nouvelle wana et ça qu'on bolo ils a place à bien té ils a place au ba privé aux liberté ils a ba complot ba G ba nini et ba na encore so pensa même da épargner au habité makamso dali que buso ba mwezo ngosama mwana ngazana na kashwa au habité zana nuwana ka po épargner na makamsusu que chuté mutaza na monopole ya opekisa ba concert na biso totala bango to mona ne baswani na ndenge baby nga o je suis pour rien na liambonga moko na bango te moko na bango pété ça là nga cop ki yakano nga tanke combattant yakano na pas sola pena ba combattant baza bandeko na biso ba frère na biso to vanda na bango nga bena kenda kuna to zana bango ndenge bango ba yibisanga bazaka na besoin ba mona amélioration awa social na mboka so ba moni yango bango ba libérer pona bango biso mtozo ko encourager to sala ba campagne ya ba chef de l'état raïs to sala ma mebele puis ba mission msupe kuna na poto ba bêtisa mabe ba mission to se retrouver na guerre moko ba compatriote na biso baza libanda ba lembi kilo ya aider mboka to bela bango muto salsa anniversaire même gâteau pamba bango ale ba silika babi gouvernement qu'on échange bandaki na fachite bandaki banda raïs nzamba kabola yango mona kumisa nzambe mingi okozana mbongo zani mema yele mo bachango pa lofombo tellement pela lingino lofombo to kono lukasu ero na l'ombre mususu kaka bokuta na même problème Burkina Faso na landi émission azawat alubi ne mission na bakumo benge pe mutu mabe era ngo fa loba so alobi te ba oye ba tepi ba kupanzana kana ba pesi suka amuke entendez bato beta wana obimagambo yemta ko bongisa o demi tombo yemta ko bongisa après les lobby yo kaka danser on liko zongisa te alors bobenga mso ba jaloux ngana expérience na zana ngo groupe eza na ba leader rebelle eza malamu mingi te pona carrière ba mission po tant ka ba robando ko swana bino ba misi ba vie et koti na désordre yango na kendaka na place au leader aza moko après ça ba directive orchestre ne ko zwa temps ko umela wana za conseil kaka bango nde basali bana molokai bana viva c'est bon eza ida ya bien mais ça la lokola groupe nde biso ba léopard nde baka save ya laki même muna mutu na ko conseiller bango ndi sampa da na orchestre nae a continuer na orchestre nae. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse. Le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba ezali ba kolonengo. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Chers internautes, bonjour et bienvenue à ce énième numéro de votre émission Dieu des Stars, présenté par votre humble serviteur Dieu
le matin ndeka toloba na bino babonné tout ya Congo Révolution News, vos likes, vos commentaires et ça sur le lot énorme plaisir. Quant à moi je dis d'abord un grand merci à Fabou Sendeka Nyozo Fro Moulin derrière la caméra, pourquoi pas aussi à Michel Kombe Aigle Royal parce que balobi lelo héroïne na to yameli bino lisusu Godé le Fombo Godé le Fombo donc na yende to sola parce que babi actualité de l'air oblige donc tous vraiment na yona to sola par rapport à actualité nini et le cas na niveau internet et puis la musique congolaise. Mais va déjà dépasser la parole à mon invité. Quant à moi je dis encore un grand merci à ma partenaire bato ba son radio le mata bato ba la narabiso mingi bato ba soutenir rapé biso là je pense aussi à mon vieux Bruno Lubika. L'argent propre bon soin je vois aussi Jojongo Ndaimen des avantageuse patron Aya Willy Moucheni le seul et le véritable code mondial. Pourquoi pas ça sur Chanel la parisienne madame Karine Manessa. Karine Manessa grand prêtre mère yangwana na bossane pété Chico Lubanda deux fois maître Chico Lubanda ingénieur tuteur depuis Durban Rodrigue Matende master et Aziz Alukusa Rodrigue Matende na pesi mote prophète Didi Bokongo ko de Lyon profa motola njambe na bosante madame Annie Mafema depuis les États-Unis na New York Buffalo maman présidente Annie Mafema maman na fait l'ami yangwana donc batutu ba radio le mata ba lobi le tozana besoin ba like ba commentaire na bino poto zo solo là vraiment na Godé le Fombo donc na osenga Fabrice ndeka nozo formule derrière la caméra font l'absolu déjà large poto sur la pena na Godé le Fombo. Bonjour le matin boni pepele en tout cas nzamba osala santé kitoko makamu tout bien tout bien nzamba osala to quand même ko surprendre to bi kana ba boulot belé mais to sur la moi muke boni est-ce que to ko to moi actualité oblige nde ba lo barananu ndeko na yo faire école lelo aza détenu na France kuna na habité est-ce que RYO yoka ki apprena ki nouvelle wana et ça la kon oui na yoka y passe pour bolo de place à bien té ils a place au ba privé aux liberté ngana lo baïga ilo moko lobby na yi lobby affaire mudaye bien on dans Nzambe donc a mi pesa ne kana Nzambe ngamo pe na se déranger té pona bi ke lobby affaire dans Nzambe dans on raté ils a yoté ils a bangoté donc na lo baï na yi na lo baï na ba fan nyonso balinganga wa ope balinga affaire ba tchangwa na mutu ke lobby affaire ils a bisoté ils ont Nzambe donc azana à l'aise. Azana à l'aise mais selon est-ce que on comprenait que selon les arabes moi nato derrière on m'a ça. Le roi tout ça Nzambe té. Le roi tout Nzambe té. Moi to yeba izate juste ko zo ba preuve nga sakana atteint. So preuve monani benage et avec batuna sima. To lo bango mais pour le moment na Nzambe té. Na yebika ke bakangiye et puis le roi peut toujours musika contact na minute izate entre ngana yi ezaka na batu donc ngana na marche à bongoté moi na affirmer likamo bo ezate mais so na solo na ye so ka yebsinga ke mutu boaza ki en tout cas batu ba yebaye batu ba yebaye wi ke batu suba lobi ke balandaka intervention de ronaye de on a vu qu'on dirait entourage pesa ils appellent bien té on peut monter mais la peine de on est pas problème sous ba mission pe on dirait ata bo rappel mal entouré na bité batutu na oui peut-être entourage à faire les armes parce que faire moi yebini ni na bango ya on parce que par rapport à tout ça ba nous ba jarabino par rapport entourage yo ko lobani oui entourage pe baby ça makambe bela wana ya robomba te tous na ba preuve nango atanga yo ata baninge belé to mona mais bon nde tolo bakara na entourage yango na biso na bato to balanda biso lobby affaire Nzambe kam ta bien lobby Nzambe kam ta bien mais ce que buntu nga to na pe discipline musuba lobby pe ke ndenge nini faire bakangie gouvernement lobelo côté ba structure na biso musu to alongo ba sokoda ba imeko ba nini ba lo ba rien alors ba pesi tout exemple ba kenongo plus loin que za na artiste musuba kangara bango bakangi ba so ba ivoirien bakanga ki mais na mboka batu mais gouvernement ça l'intervention ba zongi si pas na bonde nini ya biso ti sikoyo faire on dirait ba négligence on dirait ambassadeur aza ko ndi ba lobelo côté na ebité. Bon, biso ebi musique to na problème na mboko ba musicien to lobango chaque jour to na biso baki para biso te loba soko okufi menenga na prison bongo ada na compte gouvernement te azaka faire ndi mo lo fombo le loba problème belle talent gouvernement te nazo bundaka ngamo ko apona s'en sortir et ça interpellation question na yo ba kondiba ye bape combien de fois to rolela ke ba so ki pa na biso o j'ai l'impression pendant côté wana biso za na biso loba oza na relation moko direct
ou bien ozana moi soki nini on a ebipete pona musala kako biso tout mérita ngo mais tout mona na no intervention au gouvernement te na ba vie na biso et to souffrir kotanga kutu ba sokoda te po biso kutu ba oyo to za na kin to za privé na makambi belé ya sokoda donc kotanga kutu te ministère n'en parlons pas wana ministère e bonga liwa bien anniversaire à liwa soki pino za vivant boye ozana na compte ministère te bon c'est dur mais to za na Congo makambo peleki ba guerre pai makambo pai donc na yebi kutu to kolobani nzambe kaka ndolo bien na kudelo fumu nzambe kaka mais talaka lelo to zo bina timing te parce que to mona ozala mobilo sala mais siko to yo mona pe lelo bandi ko no suspect dossier bana vivre on passer bina bana vivre bat mo sans pas je pense bozala ni pe na léopard non na moni ki a retrouver ka on ya bana vivre na ebite est-ce que ebide ya moi structure oui na zolanda bango na ba télé eza vite eza cop abatu osani ngana pesa nga bonne chance ba evrer na bango bien ba evrer bien mais na conseil muna mtsoa dans groupe na garder groupe na e pour les cop ne na expérience na zanango eza penga malamu mingi te kozana orchestre eza na ba leader rebelle eza penga malamu mingi te même yo musicien bokesa bongo kino kota te pe suka mabe wana na expérience ngana nango obiga yoro bongo babono ndike yo komuniko kotake ba panzana lisusu tende alobite ke ba panzana eza groupe eza cop ne biso to na léopard eza cop mais le fombaza na groupe na delta acoustique donc le léopard leader hein mais kuna eza cop na léopard ngaka na dirijaka eza cop na biso to kutana ba leader na ba leader vous comprenez ya cop na biso mais mingi eza to kangana pona esprit wana tolingi kana ite tolingi surtout lobby eza la boité boya lelo eza mabe makasi do ba musicien bayaka kozala ba esclave ya ba leader tolingi sute lobby ba o ba roya sima ezonga bon po biso tout ozaki bon lelo pe ba belé ba bon tolingi lobby ezala bongo te ya au moins to se constituer to sangana léopard mais ngana expérience na zanango groupe eza na ba leader ebele eza malamu mingi te pona carrière ba musicien po tant ka ba robando ko swana bino ba misi ba vie ekoti na désordre yango na kendaka na place au leader aza moko apesa ba directive orchestre ne ko zwa temps ko umela wana za conseil kaka bango nde basali bana molokai bana viva c'est bon eza ida ya bien mais ezala lokola groupe ne biso ba léopard nde bakasave ya laki même on a monté na conseiller ba on dit sympa dans orchestre nae a continuer na orchestre nae mais bango pe ba lobaki peke na mutaza na orchestre ne mais mutazo diriger bango kutaza na musicien te wana pe bien wana za mabete so muna mutaza na pona na zapi na dossier na maboko te so muna mutaza na orchestre nae wala bravo wana pena sava kuna ba kino kutana ka cop soki zali basali soki li campo zali s'il faut pas travailler tam sous répétition c'est bon mais kosala ngo pena orchestre penza ke bobumi ya babino ezali wa pona ba musicien boya kota kuna ezali wa pona musicien boya kota kuna mais siko ndenge to ke normal meto chitaka dossier Laurent Sokoko babi Laurent Sokoko mtandé ko financer bokechu par rapport ya mbondule beta marathon en Europe mais babebani siko na ebité ba musicien boza pour yango bo sepela déjà bon ngana za ni chaud ni froid ni pour ni contre na yebi a na z na ngote wana pe cop na bango soge baby ngana na katite na osepela na nini na oda contre na nini babi kelo babi soki babeba ina bokechu et permettre bino bondo ko evre ndo beta bandule na mikili bon ko beba na bango ezolobela makamba concert te po bokechu te mutaza na monopole ya opekisa ba concert na biso eza bokechu te na ndenga na ebeli donc ndenga na ebeli biso awa ngana sola apena ba combattant baza bandeko na biso ba frère na biso to vanda na bango ngabena kenda kuna to zana bango ndenge bango ba yibisanga bazaka na besoin ba mona amélioration awa sociale na mboka so ba moni yango bango ba libérer pona bango biso mtozo ko encourager to sala ba campagne ya ba chef de l'état rais to sala ma mebele puis ba mission msupe kuna na poto ba bêtisa mabe bon wana tout ezaka ba les à côté
mais en bref bango mibale te oyo bakosisa problème oyo ezali l'état na biso amélioré social awa mwa ndambo ata mwa ndambo soki esamélioré omonaka kuna réponse a bien ozala oyo bango basaka cope na bango wana banapesa mbongo wana kuna abwaka wana sala boye wana nga na kuna na kati te na pene eloko ya koloba te totalaka bango tomona ndenge baswani na ndenge ebebi nga oyo je suis pour rien nalia mbongo moko na bango te moko na bango pete sasalelanga cope ke yaka no nga tanke combattant yaka no na poto donc naza na eloko ya kokota kuna te mais en réalité combat oyo ya combattant na baartiste biso oza lokola bavictime moita bakanga botage na ba supermarché moto aya kosomba na ye aza ne pour rien mais akomi otage na motu kutu atekaka konga même ta mosu kutu mokolo supermarché donc monaka bato mo baye korevendique droit na bango bakangi place wana mais ntango baya kolibéra ata mosu mpo mona kese moko akufi be keser moko akufi bien motu moko ya kosomba na ye akufi donc c'est un peu comme ça biso ba musicien to se retrouver na guerre moko ba compatriote na biso baza libanda ba lembi kilo ya oyede mboka selon bango nga na joie ba lembi kilo wana donc mutu abela wa bango mutu salsa anniversaire même gâteau pamba bango ale basilika babi gouvernement qu'on échange bandaki na fachite bandaki banda rais donc kita batu facha koti sikana gouvernement na baluka solution so ba du solution bien au monde na makambo aussi là non ileko yango place ngana zonga penda mna boza wana nde mo ba structure ese bele mais pourquoi na ba structure bele wana boluko comment na chef de l'état te bo expliquer bo ke pena ma délégation ba comment na chef de l'état te na ebiso bo expliquer makambo wana bo expliquer so beaucoup tanit mais batu bakutana na chef de l'état za ba Lyon biso toujours occasion na te banda rais style lo le vient à faire le midi, peut-être mon ambassadeur, on a fait un tour à Bossel, Bossolo, le pénal réunion après, mais mi par rapport à pour qui mon ennemi pénal combattant, moi terrain d'attente. Naturellement, ça bien, Bissona va combattant, il y a pas match, le Moïse on a tes alliés, gouvernement na Bisso et améliorer les conditions sociales. Ah, on a kin, na Congo kaka, so ba amélioration, mon ani, au monde avec Kanda qu'on est au diminué. Imaginez que ata yo moni ozana na ebte sokolo ba vérité pour nga pe salama. Anniversaire moi na bina na bengi massa mona mikili naza na problème wa anniversaire moi na naza na moi ba difficulté mona ba kena iria kena western ba balingi lo wana diminuer ate ko sila teme diminuer et comme bena donc le fombato benga soutien alumata to benga soutien voilà lo bazana ngo beso et loko wana mda osala ngo eza yo ngate za gouvernement chef de l'état avant sa gouvernement lobi to libérer ba musiciens na nde bakanga bango kuna pour to libérer bango tout bana lukata ba mission bazala bien batika pena ko senga bato ba silika chaque jour pour ba vraiment dia pena mingeza na monde na sa culture pour ba Lyon ba côté de esprit wana ke ba futa yote yo yekola ko senga lo et déranger siku ba victime makasi siku za bango bakomi wana avant de kuna mais aza obligé de supporter bato a kin aller sa bango asali sa mariage na bango ba bibemba kunda donc tout wana et puis si ba okanda faute na bango za to côté on nga pesa ba faute té siko bato msuba lobi pe ke er bazo boya bino ndule beta d'ailleurs bobo makiltira mboka oui mais siko responsable les ana do so gouvernement net mais siko gouvernement mtakangi et dans le rôle ande na opeso exemple otage à côté na supermarché bon gouvernement ça nini pour ba libérer batwana yimta ko luka solution soit ba kangi botage wana soit ba bombo soit ba yokani comprendre ba les gens mabongo comme so biso le to souffrir za gouvernement li ko sala bras de fer na bango or bango en réalité ba ba partenaire pour vouloir ou pas les loto tambola na ba western yo na ba ria o mona ndeto tandami to tandembwani mbongo zo utalibandati mais tout ça clair. Tout ça clair, nga na congolais naza na confiance ya mboka nanga na lingi pe ba konzi nanga mais ba résoudre canabiso ba sala ngotinde ba sala wana bandaka la nko responsabilité za na bango soki ba konzi lo ba décider mambo isile aussi là eza na ngote ba utiliser milliardaire ba tusokoko ou bien ba utiliser nani non eza gouvernement abandika ko bongisa sokoda bino ba lo fumbona ba lela ba senga ba na poto poani do sokoda bo futa ba ngo bien te aiza laksani mbongo ekota combien ije faye wana mbongo ekota ngende tiboyi eke wapi
ah yo somela banda kwa bon bakangi banda kwa yo somela ko mituka bakangi mituka wana omona ke ba musicien to komo zo ba $5,000 6 mois après est-ce possible na Congo to komo zo yo lo bana nga lo fombo na zo ba $5,000 na bato ba benga biso ba ene o lo fombo na jaloux on to ya lo ba sus na ba bien photo sala bato ba jong sarate tana o se retrouver na sokoda mais lelo ils ont ba fan ebele otanga ina na mir dans o che mission bo mona lo fo mona azwate ngalo na azwate po bato balingo pesa ngate na encore ce pays a bien zali na ozombo nga et puis na holandela ba honte petit commentaire mo nga ko na tanga o boneni ba ko taxer le fomage jaloux ya clan wengeka pour la vérité mo lo baki wana ce sont des ba vrais jaloux ya lo fombo donc bango siko baza alingi tenga na revendiquer droit nanga. Est-ce que ngana loba makambo liboso bino mo bo découvrir ba makambo bo bano tuna question ngana za la siko lâche ba ba lina za lâche na ko za lâche ngaza ba bona loko ndi oza jaloux ba na ko za jaloux na ba ona ni na lia pa na ba ngana bango ne bazana vouloir ou pas nzamba sala mutu na capacité na ye bango bazwi mbongo maile ba pesa ngo biso ba ko luka ka biso kaka yo za fa no va ino na ndako lobi da ozana besoin na ngasiko o faire souffrir son ngana kete. Vous comprenez? Ba bilobela oya zolo banate va kopesa leader wana kutu makamunga na opesa leader wana te. Mais il est là, le roi da fanatique. Er mon atala id ba dictionnaire, natali fanatique na yo comprendre. Ce sont des fans. Fan ata amona buzoba akota akaka. Ngana kipana nga ba kuma. Et puis sur tel ba commentaire on eza muke. Na vi na nga. Sur tel ba commentaire abon mta benga lo fombo jaloux. Daira ebinga te. Mingi ba féliciter nga. So moni mta benga nga jaloux, ye mta aza méchant. Ponga na zo déclarer droit nanga on a déclaré depuis kala lelo batu boyoki makambo bo comprendre ke bo bano otuna ba question ali yali na za lâche onga ba parana ba kotsenga na za instruit nga ba ibsango ko za lâche te na leka na sala pédagogie générale prof na biso ya psychologie ate ya biso kitoko nga na za ferme na ko za lâche jamais alors tango yo otuna nga likambo yo découvrir ponga ko na lobango bino bat bo découvrir presse bobano otuna ba question ba ba lina za lâche lobby leader no ya lukanga lisusu yo ozate nzamba kabola yango mona kumisa nzambe mingi okozana mbongo zani mema yele mo bachango pa lo fombo tellement pela lingino lo fombo to kono lukasu ero na l'ombre mususu kaka bokuta na même problème Burkina Faso na landi émission azawat alobi ne mission na bakumo benge pe mutu mabe alobi ni susu abatalango ite yo lo baladu alobi ka makambo biso lo bakati bakanai bapesa ba de loro te makambo bele reconnaissance ezalaka te ozui mais yebaki mutu mo bazali asalaki donc yozui kabula pena mutu na siko mutu soka leli albino obenge jalo ah non et ça bon c'est tout à fait normal ngana obenga bata bongo nde bango nde ba jalo na biso ponga nzama pisenga maele wana nazo saela batu wana pe normalement faut ba jung sabolamu alors tant ba jung sabolamu te bino boko moyeba batu bele ba moyeba batu ba yeba te batu ba moyeba pena oh le fombo mta sala boya bon siko ba jung c'est l'aérien ba di comment so batu yo siko za no fan okoyeda ka pe leader no ne loko te kana makelele na YouTube fana na lobi yo foto na le fombo boye alo bamba wengana betela bango zo felete ba pesa ke mbongo mais na loba bien to loba on combien de fois nga na senga ba mbongo te ba na ida bango nde ba pesa nga to loba ka transport na kombo lo fombo na ida kana no bango pour na disque na bango to ba komi kombo lo fombo ezo ide bango kombo lo fombo ça pèse papa yo yebi lo to va na ndako za fan de roza kutata na disque ngo na ndako no to somba ezate ka ko copier ba fan na bien fa asompene lo ka leader ne original à côté lembo. Donc nga kuna occupé bango te problème nanga ezali ke nde na vanda awa jamais na kozaka lâche lo mata question tu yo ko ya nango na répondre nga na ko soko tuninga question na za lâche pona motimo ba ko magelo fomba za jalo nga na jaloute na za très à l'aise na ko za jalo mutu te d'ailleurs ba leader on ba yebi et arrive à perdre msuna komelie na problème boye ba sala na bango pété mais bango ta ba komelanga lof nana besoin na nga na ke sala nani siko za bon. Oh, bah on va ça là, combien bon vie à répondre dessus. Eh, bazali belé moko kutu semaine on va na otanga kombuta décevoir nga mabe na kina besoin mbongo mo na komeli emela émission il y a abolit ni réponse azo kabape ba mbongo fort ni réponse na option na za desi moko na makambo yo mais bango ta ba benga ya ko yedenga ya otala boy na ye
na zwi maele na nyoso leader yango nani to yebisa ta yeke pesa la wa na mona ko ndike clan wenge po beta bien ming na bango te nga na za besoin na bango bato ne bali bachanga ndeti na bango nga na franchement parlant to un niveau monté then misiki ka kwa misiki to niveau monté ndenge ni seka yo liko banai na window te nga banai na window koloso ye pepe kale o ye ba simaru masia ba madiludi to niveau monté mongo tala ko zano na mbongo niveau za mbongo te comprendre muntu na mutata na courage na sala zo ba mbongo izana ngoma kama olobela te to na niveau monté wana po ba fan monsieur za tam so anwale azo ebelo sa te akomi bikomela ou bien meri ba whisky ba vodka vous comprenez to niveau monté na uza jaloux na ba onani nani na bozwini nga na complexité nga mata ba 207 très à l'aise na mati 207 na kena pe victoire na ba client ba mona nga na 4 na pe na voiture na nga so essence ezali na bimi na voiture na so ezate na kezo nga 2 ans na za jamais complexé jaloux ni na ozana bana nga baliaka batangaka et puis naza adresse na Paris s'il vous plaît jaloux ni na onaza ba vieux pe na mataka Japon na udi Japon tam sukut nanu leader no na kenda Japon États-Unis na kenda ni na ngosusu Canada Scandinavie okiti na Portugal okene ba Italie ba Oman nazi ni na ona kenda te botika kokomisa bisolo wa vantar na mtandu me botika kokomisa ngana ba niveau wana naza kuna te na kozalaka jamais jaloux bato na lobango clairement kutu bon ale makaba azana wengeti poni nazo bateki ba récompenser ona suna za su jaloux te yede azwaka déjà ale makaba na niveau ça na wenge bozwi wana eza lokwa ba shipa e bozwi do fu ba zongisela ye muta sala wenge na elongi ya wenge se ale makaba sibazoka opanzala nde momo ya bakaboni nomta mozwa yeti te nalobia soki bosali likambo oke likambo wana eboti mbuma ata mutakenda elu ebenga ye na ba forme tout nga nazalaka na lobango effort jumu naka maladi na campus babetanga masasi seri afile lekotaka nga nazalaka victime ya ba Rwandais wana babetanga babal na kota campus tana bimi jumu suto kute na mama Monzele pe a son âme azalaki actrice na groupe Salongo abilangi papa le fombo pardon telema na telemi papa tango kotaka hôpital mwana na nga ya mwasi apesanga $5 na otikela yo ndenge ozalaka na mbeto hôpital mais en tout cas lokuta mabete na yaka te na pesaka yo te na lia yango mais lokwa na moni olelo pardon fona jongisa mbongo wana nabuya ti ajongisa apesanga $5 na makasi nga nde nazaka boyi naza na dette morale ya mama Monzele nga so lelo nazwi mwana na ye ata koko na ye fona récompenser c'est ça un homme nga naza nango nde nazaka boye eza ye moko te vie na nga likinga bafamille na bango fo bayebake nazo devoir bango vie na nga likinga na poto asalelanga acte moko nga naza star fo tokende place moko totelema molongo nga na kotelema te vie wana bipeti yo ozala boye yo oza star nga na kotelema na place na vie wana telema na place na nga epuis nazwa makambo vous comprenez nga ta ndenge nini na vie na nga mpona nazwi na nga te nga zwi na kozwa bana likinga bie bakoko na ye na korekompensaka bango c'est ça un homme bon ndeti ya bango te mutu azoyede yo aza mpe na galere omona mpenza yo oza na bozwi ebele olingi ozongisa te c'est méchant alors yo fan no vai na ndako ozokoencourager le mal bapekisi kutu bokina fato koloba boye te ozela nanu azela nini oloba ndenge aloba ne baya opanzana ya oboma ide susu te erango efa loba soki alobi te bato bakoyeba te mpi bakopanzana kaka ndenge bapesi ye suka ya moke anta nde bazobeta wana obima gambo ye mutu akobongisa odemi ntombo ye mutu akobongisa apres alelobi yo kaka danse olingi kozongisa te alo bobenga biso bajaloux lomata biso tokipaka bango te nde toza boye tovivaka na biso oyo todeklara nde eza badroit na biso me tovivaka na biso oui toza na RDC moto aza na bozwi awa na esengwa danza aza nete tout le monde aosouffrir po koza mpe na alarme taba ya sokoko millionnaire mabana otindaka alarme na mikili aoyoka nde azalaki à l'aise aosouffrir ka
Merci beaucoup. Je pense que tu as vraiment na souka vraiment il y a entretien parce que les gars justement interview mais est-ce que tu as tout n'aura parce que ba golo mo mingi ba fanatika faire gola ba nga golo ba moi par rapport ya leader na bango avec mutu na open ya kati le lobby de moi ni na ebite ce que mot de la fin par rapport à émission le golo ba nini mot de la fin nga na zo s'adresser mbala mongo na ba na bato tu balinganga nano boza la l'aise boza paniquer nzamba sala makamna ndena nzamba kabola bato mayele bazana kwena bango bata bozupe bana kwena bango yo muta bozui so za na besoin mayele okono lukaka muta mayele yo pe muta mayele so za na besoin bozokono luka muta bozui donc toza obligé to cohabitaka o azo mona ke ya za danser na kwena lobi ko lukaka biso so ko boya lo fombo c'est normal okono luka su génie musu génie on a pe so bobetine 15 ans a se retrouver quand il lo fomba oloba. Mais yo, tant on doit rendre été, bien malaki. Bien malaki, tous croquerie. Ozo ko épuiser moninga, ozo joyer ba maele na epo pesa ke ba miette. Nzamba répondre. Ce que zuyo te ko joa, baloba tina 4e génération. Alors bino botika ko encourager les mal. Tant bat bazo lela na sela ki boye na se retrouver kite, yo va ino na ndako na whisky na na vodka, alors bani ko kuma bikomela. Donc dernièrement nanga ba oyo balinganga et puis bobanga nzambe bo prier lenga bo changa na ba prière na bino po ba prière on comme sala lo mata ba prière comme sala na minute oyo ba te belé ba bosana lo fombo basi ba yibi lo fombo aye par là na remercier bino presse en ligne boza pour beaucoup na makambo wana lelo nga na zongi penza ba pele zongi ba ria zongi hermopea kene na western vous comprenez donc surtout le bangote est péché quoi et puis nous senga na orchestre nga delta acoustique on yo soit un instrument nanda kunaye ozana baffle haut-parleur micro guitare synthé soki boku ezali tindelanga orchestre nga ezali mais nazana ba instrument de tsala ke baninga na mususu ata babetaka mabe me bana bambongo na bango baonde ba obetaka trop ngai o azana instrument nanda tindelanga e osalanga bien et osala ko ke saison na place ba obeta munoko belé pona bozuna ba ontam soupe ba ya comprendre que non vanité ezaka vanité quoi donc lilo basuka na ngena on a pona faire rigola lobi na yo eza yo mokuto yebi lobi na ote même ngona olo babwe na yebi lobi na ote lobi no za maboko nzambe mitika na maboko nzambe nzamba osala o nyoso eza ba complot ba G ba nini et banana encore so penza même da épargne o yebité makamso ezali ke buso ba mwezo ngosama mwana nga zana na kashwa o yebité zana nuwana ka po épargne na makamsusu donc nzambe ka ngalo wana ibara moi mukene nzamba fonctionnera na minoko la asute na vanda na likambo boye ye monzamba ba likambo tout so yeto remercier mone fait la zawana ngana remercier na nzambe sir manzamba yebilo wa bombi ponaye tamso épargner na makamobo on ne sait jamais wani zara to mutation na nzamba ate nzambe mo za libre ayibine nga sama kamna. Merci beaucoup Bambote pour toutes les annonces. Bambote nanga yo mo lo mata Bambote belé pa na yo et puis nazomona héros dans l'ombre na caméra a ndekani adana komba mo sa vekale Fabrice Ndekani donc Bambote belé yaza héros dans l'ombre au moins na minute imta bendi bag pour toi bag lo fomba marié moni bamso mona azusa émission musapo polele mukolo aliko balate donc Fabrice Ndekani alelio mabe héros dans l'ombre tokolemba batute lo mata tokolemba ka batute oyo balingi ko bomba vérité tokolemba bango te pour vérité yango na nde bonzambe bolingi chaque jour ko flouer ba makambo po kaka mabe ko ndie ko renye makambo na nzamba linga yango te biso za awa na pisi ko mbote na boss de boss oyo black te masolo peniza ya ko vanda mikolo oyo amoli mabasa boss de boss na mama za na mupanzi Leoni Makungu mama zo sala ke makambo moli mabase vanda na pesi Bruno Lubika mbongo propre mbongo mobo ya bien soke ye oliango kitoko sans problème na pesi maison production na ngai AP production
na DG na biso Marcel Nzundu na PC bambote côté belé tala déjà les lois assurance bato bazo ibati tiazo lo babo ilo fumbaza na maison de production tam suku leader na dans maison de production bafuta ba avion bango moko bafuta hotel bango mo pasi na biso lo matangana na futa avion te mona ngani na mata avion ngana na futa bi avion te produit mta futa soit orchestre et bango bango futa ba avion na ba TV na ba ko somba ba vie vraie vie en besoin de mener donc musique indezo ezo futa yo musique ndele so bien que difficilement pour naza congolais so na ina congolais dende na se retrouver na makambo na te na niveau na nga na pesi viens nga shora mbemba na lobaka toujours mécène na ngai yemda sala ngai premier basse na nga na vie na betaka yemda somba passeport na nga liboso na voyager yemda somba donc na pesi bambote belé ko tazali nasenga nzamba pesa ye bambule belé quoi tokoma bakoko ngana ye tozala totala na soit bamemi côté na ngabenga bamemi nga côté na ye to sola na biso na pesi batutu balinganga mbote ya mwa kotanga batutu ezate par respect ya minute na moni ba osinale biso na pesi bino to bolinganga na orchestre ba musicien batutu quoi surtout presse en ligne na oloba presse mususu wana bosala biso jeto bimaka soute na ba TV vraiment bolimbisa ngai bo se repentir bosala mabe biso zaki bato bunga te to bunga ki na nkona bino boyoka na ba lion biso leka na ba TV te alors et comment que muto to tuna lo fumbo oye mikolo poni batu na oye mikolo po ba santé za bien po ezaki toko vous comprenez au mona le fumbo zaki ate oki na zaka na nga mais presse o ezaki ya ba TV en clair basala biso likopa toko leka na ba TV te yango to bungaka donc ngana kotikala jamais ko remercier presse en ligne vraiment merci et puis nzambe abatela biso tout ciao. Merci beaucoup, c'était là Godé le Fombo. Je pense que cet entretien fait énormément plaisir. Na batutu balandi biso na Congo Révolution News, ndete sarabino ici actualité oblige bino boyoki. Après si ba détail, un grand merci à Fabou Sendekanyo Azako Forum derrière la caméra, pourquoi pas aussi à Michel Kombe. Aigle Royal, là je pense aussi je vois aussi l'assistance de mon confrère Jadéon Katinzi, na Bosani Pété batutu balinga absolument ya Willy Moucheni, le véritable code mondial. La Bruno Lubika l'argent propre mbonga soin. À mon vieux Jojo Naïmen était avantageuse patron Karine Manessa après mère la Bossonté Junior Chité à depuis d'Urban à Souna Chanel la parisienne na moni on a prophète Didi Bokunga de Lyon donc Annie m'a fait ma maman a fait l'ami donc depuis New York Buffalo ya on a Bossagnoté donc Chico Lubanda des fois maître donc je pense que on se revoit à la fois prochaine quoi bye.